Wayambo, Bazolanda, ça fait longtemps. Mais ouais. Ça fait longtemps que mon angala Wayambo na soirée boya. Nicolas, il faut qu'on m'appelle bête. Ouais, Bolobana, atuande utuna Wayambo, azawapi. Yozo tu na ngai na kewapi. Oui, on a raison. Est-ce que tu n'as pas vu nos kewapi? En tout cas, Nicolas n'a pas nos voyageurs. Et là, comme on a moni média, basé en mode trop. Aux autres, on a vraiment. Oh, comment on a noté surtout dans la guerre? À Kaiwab. Bon, moto a été à Bilombo Kamata, moto n'a été Kaiwab. Ouais, vous avez déjà, comment le chef coutumier, il y a lingué au déplacement. Il y a chef coutumier déplacé. Ah, le chef coutumier à Canada. Bon, Salomon a gagné dans la reine de Saban, il n'a pas déplacé. Bande Koto, bande Konanga, l'air est grave. Topesi bainyo su balandaka biso na télévision ya Ekandi Esomi mobala mama Eunice Banze tozawa na Aloste totiki Belgique Bruxelles tola Belgique mais totiki Bruxelles to yawa na Aloste to solo nanu na bandeko na biso ba congolais ou boza partout dans le monde na ebité makamba Congo so bozota la ndenge ni 30 ans yango Congolais a consommé bêtises, Congolais a consommé humiliation, Congolais a lingi buzoba, Congolais buzoba na évité peuple, on n'a pas peuple, nini, comment peuple mobimba, bazabe conscient, makamba Congo balingite, Makama Bouzo, Babatia, on a première ligne, mais biso nous sommes déterminés. Nenge to bandaka na bitumo, nenge to suki sadabino. Moi, je crois que Naïb Sarango, monsieur le vice-président de la République, Naïb Sarango, mais il faut que, commander so, biso to zabater, il faut orienter peuple, c'est la libération. Surtout les leader, il faut orienter le peuple de la libération. Biso to Hollande sous peuple, binonde Bokolanda biso, tant nzamba kotialo boko na eke mboka ezala sauver, Congo ezala libérer, binonde Bokolanda biso. Parce que tout tikeli bino temps ya vie mobimba 30 ans, bobo mimboka 30 ans, tout le monde ba très mosusu, tout le monde a couleur ya Congo bakiti ya moi occasion d'Europe so occasion ya Inde so ya Pakistan mais très kufika na nzela parce que pays ezotambola na baventurier boza baventurier bomeni mboka na lokuta na mensonge Kinshasa eza Congo te Kinshasa eza Congo te bandeko na ngai so boyebi biso tovandaka na Belgique Belgique mboko tovandi ekokota na Congo 80 fois. Belgique ekota 80 fois. Nzala na bino ekokota combien de fois na Belgique? Eza antibal mboka tibala nzala. Nzala ekota de. Bozalaka fier ya koloba ke 80 fois Belgique ekota na Congo siko bino nzala oyo eza na mboka na bino ekota combien de fois? Kude nzala mo ekota la po mboka nyonso ezali. Bo okandeke fabala lobaka te. Ouais, pas maman Eunice, non, c'est ça. Ma casse, non, kaka. C'était joyeux anniversaire, t'es na maman déboulonnée. Mais journal, les allés, Mbotama est là, mon maman déboulonnée, à déboulonnée TV, maman déboulonnée. Joyeux anniversaire, maman déboulonnée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman déboulonnée. Joyeux anniversaire, Motama et l'amour. Ba maman peuple mokonzi, Motama et l'amour. Motama et l'amour, maman déboulonnée. Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire à toi. En tout cas, maman de longue vie à toi. Donc, que Dieu vous bénisse
la lutte à lutte continue en tout cas c'est parmi ba maman auto tira na bango pena baza koloba langage moko na biso langage ya libération ya mboka Maman Mungala Maserati mutunanga ozobenga ngate donc merci mingi Maman Déboulonné na onyo sosaka pona combat merci mingi en tout cas bora ba maman na biso to moni mikolo pe Maserati azoni moto hein Loti Félix 15% zongi Maserati zongi azope matin Maserati zala na pointe ya moko lobi que ya chuke otikali dernier virage dernière énergie il fait ko pomper tokolonga bango tokolonga elonga ezali bo croire na biso te tokolonga ya ngwana ya Brigitte Maman Mungala bozonga pe na ba vidéo ebele to poussa parce que bango bazomboa que la bino virus ya mensonge biso to la virus ya vérité toza na virus ya koloba vérité comme mamboka na biso na délivrance donc mensonge kota wate ata bosangani awa mensonge kokota te bolo batokotele melabino et toute façon bon eloko mo bo sala te biso tozali awa bandeko nanga kande tozobisa bino tobundi bitumbo ça fait longtemps biso tobundelaka mabele tobundelaka bato te tobundelaka mabele kotikala mabele ezali sacré so lelo tovandi na ba France Belgique ba Londres ba koko ya mindele babundela ba pays na bango so lelo to profiter na bandako ya mindele so to profiter lelo na mikanda ya mindele ba social ya mindele po mindele balinga mboka na bango biso to ko vivre paradis za na poto paradis za po mona te mondela va na boyalo ba oke uzandoki mondela pesio mukana moni ndoki note mondela pesio musala moni na ndoki te mondela pesio ndako amoni na kindoki te mondela pesio mukana pesio ndako pesio musala afungoli yo compte na banque moken église moko bazolo banoki wandoki est-ce que pasteur no robeta ite batiki Congo place milimo eza kopola millions de Congolais bato bazo kufa mais balandi bino awa koteyaka bino koevokaka makambo jamais kotonga Congo en tout cas félicitations na Maserati Mama Kipa vite na ba vidéo tozo sala félicitations na ya Brigitte Maman Mungala félicitations na Maman Déboulonné Tibi félicitations na bandeko tout o batelemeli pouvoir sans pouvoir ya Félix Tshilolo bandeko tout en tout cas dans mon loba jeune ba koti bida makamango non vérité quand ne balobi ya kana escalier je pense que Tshilomba kosi tamlai mais le côté ça pour rattraper yemengi na je pense qu'il va to banda na biso za na mbota ko pesa parce que to banda vraiment émission donc ngai mbote non mbote na pesi dans ne pas tata Nzambe pour Nzambe azali esprit Nzambe apesi biso souffle ya vie Nzambe apesi biso Congo babengaka les pays bénis du monde mais le peuple 65 ans lelo Congolais a boy Congolais a trahi bomoto na ye Congolais balongoli spiritualité na ye Congolais balongoli nyoso batiki Congolais na bozoba ngai na remesaka Nzambe po bakoko na biso bazalaki na Nzambe o asala mukili mbaba bengaki Mungu Baba Nzapa Nzakomba na pesi mbote na Yesu Christ mwana Nzambe alobaki tout est accompli na pesi mbote na ngai epa ya Papa Kimbangu ya 1921 Papa Kimbangu ya 1921 oyo akufaki na prison na 1921 bakangi ye na ndolo bamemie na Katanga na 1951 nde atikaka biso ye moko ayebaki liwa en tout cas na pesi mbote na makila ya Patrice Emery Lumbumba ya Kasavubu pe ya Maréchal Mobutu pe ya bapapa na biso tu bapapa Diangenda bakisolokele bapapa Dianungana na pesi mbote na mama Mwilu Mama Kipa Vita Mama Nosanzo Bakanza Noiriti mbote na pesi na mama na papa Honoré Ngwanda obike prophétie ne kokisana papa Honoré alobaki ebele na pesi mbote
na cardinal Mosengo abaki peuple bozala ba mutote bozala ba memete abengaka bango ba médiocre monki prophétia cardinal Mosengo pasine kokisami na pesi mbote na cardinal Echao on a ba cardinal na biso ya bolingo na pesi mbote na cardinal Malula et puis mbote na makila mama Yuyu Mutumos watika biso et puis makila ya Dani Boteti général Ngwala Paz na bekazwa général Baumba colonel Mamadou Ndala et puis général Eluki Monga Undu papa Kenda mbote na Mbuza Mabe Cédric Nyanza Passer Lukusa mbote na Monseigneur Katariko Rosimu Kechimanga Thérèse Kapangala Eric Boloko Loko mbote na pesi na makila beau frère nanga Floribert Chebeya depuis Chebeya kufa biki droit de l'homme kufa yo mwangi na ba vie na ba Paul Sap ba kende bandela karateka na avec karateka kana yo mona ba kimono ya moto ba kimono na pesi mbote na makila Floribert Chebeya Fidel Bazana Ale Moloto Armand Tungulu Christian Malanga petit na biso moko idengo ebieti ouais zalaka rastaman ba beta masasa kufa et puis mbote na pesi na commandant Iso merci na mama Eunice Banz elongona papa Banz nazawa na magasin na restaurant mais place ezali so ezana anniversaire oya oue kolamba nyonso yale a magasin nyonso yali bo na yiki kotalo na préféré moi ba héros yo ole na salelo eza férié eza jour ya amnistie pour la convention de Genève en 1951 on a des réfugiés on a bien non on a biso ba vrai réfugié merci mingi papa ikuluto jali kikenga dans la ndeko nanga jali kenga mikole belé ça et Serge le sako ok bandeko wayambo merci mingi na la grande dame Eunice Banze tozana toujours na Gessen Strat numéro 91A donc merci na bandeko tout oyo bozakoya omoni wayambo ayi kaka ayebi loko donc wayambo holala te mais on demande donc taba ezo tumba mawa ya dega talaka wayambo oti 24 km ayi abola la boye toka tabakoni awa totumba na milinga vraiment donc milinga zo mata merci en tout cas bandeko tout biloko to ya koteka ezali boya merci mingi na Marusi Bainde Marusi Bainde kombe lengi motaleki mabende ya Tour Eiffel na Valère Marusi Bainde kombe lengi motaleki Stade de France na Valère Marusi Bainde mobala mwinda ngoro na peso bot sans oublier Meshak et Gims les cordons Meshak et Gims na peso bot sala fier na sala fier sala bande ko bosa dire na peuple mokonzi bosa dire ebele mokili momba bande ko bokozalaka jamais d'ici bosa dire parce que zali parti oyo et ko diriger mboka lobi soki yona yena ekuno zomona te wana kati ignorance o tikala kana kati ignorance mais biso to na kati réalité to na kati ignorance te toza ba propriétaire mboka to ba fondateur mabele wana ba mama na biso ba botaki biso te to kotika bato na se ya moi bande ko bosa dire na kati ya peuple mokonzi et puis Freddy Batanga chef ya sécurité ya Brazzaville ndeko la biso Freddy Batanga merci mingi ndeko bolo koma Brazzaville moko mona Freddy Batanga mona papa Brazzaville mo petwala bato ebele oui voilà la frère na biso asala neti li conduit protège mais ya Brazzaville Freddy Batanga merci beaucoup courage commandant so Kevin Nyati merci na peno ndeko pesi so ndeko na bandeko tenge tolo baboy Chilombo aute koleka awa na ba discours to asalaka bandi comment mboka peuple momba ko vivre na mensonge sur mensonge et loko moko te alobaka akokisa ngo te Chilombo aute koleka awa dernière fois aute koleka awa azolobela ke ye aute ko négocier te na ba Rwandais akotika ko négocier te na ba M23 ne bandi ko ngai comment un soi-disant président à cause de la lokuta boye et loko alobi yango lundi mardi asali makambo mosusu mais pourquoi peuple congolais bon interpeller ka botu na kaena no balobi papa outi ko yebisa biso ate oko signer na M23 te
Oza prêt ya kosolola na Kagame, ya ko négocier na Kagame, mais M23 ba pater. Siko to suki wapi. Boko tu na eteke na do akuna, akendaki kuna. Akutani na banani. Mais ce qui est grave, Tshilombo a signé ba accord. Oyo eza na désavantage na biso, mais peuple congolais ba fandi na bango, ba fandi ba TikTok, ba musique. Bande kolanga toza ko perdre ma belé, toza ko perdre ba richesse ya Congo parce que Tshilombo ba américain ba tcheye pression. Ya ko yebise ke soko signé d'ici fin de novembre été ozo longwa. Ya brisque kolongwa nde zo longwa na ye. Mais kolongwa oyo ya brisque. Mais Tshilombo a ke ko signé ba accord bande ko ngai. Ya oyo sali ke biso na ba Rwandais. Et c'est ngeli to partager richesse na biso. Siko ba Rwandais to kozwa nini et pas na bango. Bande ko il faut ko poser ka pe mutu ana question ko. Fanatisme est l'écarté. Ba Rwandais na charte soki na article 6 ya charte ya biloko ba uti ko signer. Et lobi boy, richesse na biso ya Congo, il faut to partager na Rwanda. Ok, ça va. Parce que biso to kozwa nini et pas ya Rwanda, boye bisa biso. Ce qui va lobi ko partager quand même, il faut réciprocité ça là. Yo zui boye pa na ngai, nga pe na kozwa boye. Parce que biso to kozwa nini et pas ya Rwanda, de biloko Tshilombo a signé. Mais libabe na ye, Kagame a soutenu wana te, hein. Kagame a boy na ye lobi a ko signé te. Kagame a boy a monique a co-signé te. Bande wana ngai muntu moko te a compté na accord wana. Accord wana ko produire eloko te. Na ba onyo so bozo soutenir accord ya Tshilombo na ba Rwandais na ba Américain. Donc boza bato bande konanga bo a distraire na ba cerveau. Accord wana ezali na désavantage ya ba Congolais. Moko ka to yebisi bino, richesse na biso, coltan na biso, casterite na biso, or na biso, diamant na biso, mais to kabula na ba Rwandais. Na ndenge nini? Na ndenge nini? Mais Tshilombo a signé yango po aza besoin accord wana ya avec ba américain ba protéger ye. Tshilombo a signé pour na intérêt ba congolais te. Tshilombo a signé biloko na pour na intérêt na ye moko. Tshilombo a signé biloko na pour na intérêt na ye moko, a signé pour na intérêt ba congolais te. Mais comme aza na ba fanatique ebele ya tribu na ye, oyo ba jira kaka pour na compte pour na malheur ya ba peuple congolais, ba sa ko soutenir ye bande ko ngai tala comment ba luba ba sopani na ba média. Ba sa ko kosa bino, ça fait combien d'années biso to lobela bino ke bande ko ngai Tshilombo azali aza ko evre pour na intérêt ba tuti bo bande ko wangana. Lelo bino moko bo uti ko mona. Abande ko lobaki ko signer na ba M23 te. A uti ko signer na M23. Hein? A signé makambo ya intégration ya armée na kati ya M23 na kati ya armée. A signé biloko ebele. Mais bandeko, est-ce que biso penza ni toza boye Congo est comme domaine privé ya famille Tshisekedi ba banda ko décider na makambo musu ba kozo ya biso ba décision te. Bandeko ba politicien tout, botala no ba erreur bazo sala. Mais c'est bana na biso de bazo futa. Mais Tshilombo ye wana na Kagame ba kindaki ba kutani, bazo kende ko signer. Tshilombo aza prêt à co-signer ba accord pour la paix. Mais bateau ya bomisi. Bateau ya bomisi. Pourquoi pas signer qui a dès le départ? Mais l'héros après avoir ko bomisa bateau belé, après avoir ko kangisa bateau belé na maboko ya M23, ba musu ba kufi na ba poison, ba musu ba kufi na kati ya ba prison. Lelo ndef Tshilombo azo kende ko accepter ce ko sola na M23. Mais entre-temps nakati na do azora langage mususu libanda azanga langage mususu nanya yebite ke Tshilombo alobaki akosola na ba patete nanya yebite ke Tshilombo benga ba M23 ba marionnette mais lelo kaka même minoko oyo ilobaki akosola na M23 te Tshilombo komona ke bato baza ko soutenir tsengeli ka kosolola mais bo solola na bango likambo ezate parce que eza makambo ba politique na bino mais boye bake bande ngai politique est très compliqué. Oh boza komona nde yango te. Tshilombo azokanisa ke ako continuer na kotambola na ba veste na ye na ba cravate na ba mituka na ba avion ndenge azomata Tshilombo. Yeba ke un jour oko répondre na ba bêtise na yo oyo obomisi ba ndeko na biso. Tala kisasa ndenge komi nzala. Tala peuple ndenge lelo kolia ya peuple komi lix. Mboka mobimbe komi solo. Bozoko quand même ko bongisa ba caniveau te.
Mais boza kolobake beaucoup changer constitution pour que tina 2028 na moni même mosusu amuluba moko boye azolobake tina 2050. Bon soki na 2050 Chilombo la na ageni. Bino moni biso to ba Camerounais, il y a un président en 94 ans. Bande ko na biso ba Taliban soki bozo continuer à soutenir ba bêtise ya Chilombo. Beaucoup za ba perdant, lobi boko lela ke ba linga kabino na mboka wana. Parce que boza ba to ali boso o boza ko soutenir ba bêtise o Chilombo azo sala. Chilombo aza ko bomisa bato. Bozo continuer à soutenir atika la 2050. Chilombo azo futa bato te na moni na Kolwezi ba médecin ba tombo ki baza impayé. Bozo beteleka maboko yatika la 2050. Mais tu sais, nous rêver politique au cours la le président, l'objet on qui est président. Donc biso toza ko yebisa bino ke bande ko na biso ba bande ko biso Kasai. Soki boza ko continuer na ko soutenir ba bêtise o ya Chilombo, aza ko kende ko signer ba accord pour la protection ya na famille na ba bien na ye. Lobi boko za ba perdant parce que mboka mobimba ba ko yina bino. Mboka mobimba ba ko yina bino bande ko na ngai. Na moni awa tozoyo zo la kisanga makamba train. Ko tala mboka mbongo ne ezokende. Tote komo na wa yo Jean-Pierre Bemba somi ba train, ba mitu ya sika ba train, bande ko na ngai. Kaka moi so 2 semaines au train telemi. Train kufi. Mboka ya mafia. Mboka ya mafia. Bande ko. Et parmi bato biso tozoya, bande ko. Toza ko biso tozoya. Et tozali déjà. Beaucoup comprendre que bato bazaki ba visionnaire. Biso tozo ya manolo après beaucoup mona biso sur terrain, beaucoup comprendre que peuple mokonzi. Au moins ba étranger tout au ba osakana sakana ba congolais. Biso tozo mi benga peuple mokonzi, peuple souverain, le pouvoir au peuple par les peuples pour les peuples. Ba étranger ba kotisi corruption na mboka wana o esali ke congolais a komi pamba. Devant les Indiens, devant les Libanais, devant les Chinois, Congolais, le Bakate, baza ko corrompre ba magistrat, baza ko corrompre ba juge, que Congolais se retrouver qu'ils ont mboka na yisute. Comment ça se fait que Libanais est capable, bande on a lobby makambo pour na moni na Côte d'Ivoire, biso toloba ngokala, boyokela ki bisote, mais na moni bande wa Côte d'Ivoire, ba komi ko la mukila makambo ba étranger oyo. En tout cas, Mikolo so boko te na TikTok ko mona ke ba Libanais ba Ivoirien quand même bango ba lobby biso to lobela biso to lobela bino makamba ba abedasho liwa ya Mzee Kabila ba Libanais ba sana kati détournement ya mbongo ya Kamere ba Libanais ba na kati ce qui est grave mbongo se retrouva ke ba détourner na Congo mais se retrouver na Liban ba soki ba lingi ba bala ba okendo bale pa na bango ba ina basi bayeko bote pa na biso mwana ona bota mimbala moko akomi ko se revendiquer que aza congolais mais yo congolaise libanais atie yo zemi amemi yo na Liban bayebi siko ko bota bate zonge pa na bino est-ce que et cause appelle réciprocité te bande ko na ngai façon oyo ba libanais ba traiter ba congolais biso peto bando traiter bango bon libanais aye kaka lelo aye ko likaka mbote mama boni ya mama na yo al ba pese nationalité à Congo lobi kuna ko sakana na ngai te pona nini gouvernement za corrompu mais yo kende na Liba yo noir na moni makamwana na Côte d'Ivoire bandi ko na biso Côte d'Ivoire ba telemela ngo et puis biso toloba ngo mbala ebele ya ba étranger lokola ba libanais wana ba pakistanais ba koma Congo e komi na bango ya bango ba remorque tout o esala ka ba transport ya matadi esa ya bango ba remorque tu ya transport congolais soko za na des remorques na yo ba tie yo kale ko zo ba commande te na douane soki ba conteneur ye bango ba dedona ka moins cher baza déjà na ba mikata mosusu akozwa a tie ba 10 conteneurs aki okutana général moko boye mais yo mutoko ba généraux ba koma déjà na kati ya cop ya kendo dedouaner ba conteneur ba ministre ba na kati ya cop ba député ba na kati ya cop un Libanais, un Chinois, un Indien, a sombi biloko na Libanais, Libanais mais atiamo na kombo ya général, atiamo na kombo ya ministre. Mboka ekomi corrompu solo ya corruption ezo kanati partout. Mais biso tozo promettre bino. Bino ba étranger boza na Congo. Eloko mo eleki na likasi ya waya. Non na Lubumbashi. Ba mayo ba tretaka ya
ya nini ya ba acide ya tout ce qui ba minéré et pas efungwa maki tala mbisi nde kufi tala ne bato bakomi na kokufa. Est-ce que ba chinois ba koki ko kende ko sala makambo ne ba traiter ba produit ana chimique wana o bomi ba mbisi e bomi même na bato musu na moni ba komi okufa likola ba ko sala mona mboka na bango. Mais boza ko tikela ba étranger ba couloir ya ko sala ba n'importe quoi en plein Congo, en plein Lubumbashi, ba produit chimique et bomi ba poisson et comme ko bomana bato. Okokende kolanda boy après ce qui est grave na question de délégation mo ko na Kinshasa aleke kuna ko sala intervention place au bato bazokufa place au bambisi bazokufa tout ça parce que chose ko protéger ba mais on a émission on a le makambo ya corruption ba ça corrompi musala bango ko protéger ba étranger ba étranger ba ça capable ya kubuka ndako nayo bokele pas ya procurer pas juge ala dia corrompi. Yango na yebi ke bolanda ka biso ndeko soko ozu eloko oyebi libanais oyebi chinois oyebi indien baloka bayoka ka lingala yebi se ke omoni bato wana mibale soki baye awa makambo ebele ko changer okotuna biso bokozala banani lobi nde bokoyeba tokozala banani na mboka wana bokoyeba biso lobi po okotuna yo nani lobi okoyeba na kozala nani babiloko wana faut esila. C'est les Congolais d'abord. Mais boune comment les étrangers d'abord, après Bamboa, pour poser l'intérêt à Kolia Bamboa, après Bat. Botala comment Mboka na biso est commis. Botala ba commerce et tout. Ba dépôt tout, c'est les Chinois, les Indiens, les Pakistanais. Boteki ba bokomi ba grossiste, ba détailler en kakabino. Après yo mutos Libanais, mon Congolais ça ka pa batwana. Il faut mon attaque au tinda ene ba muso yebisa kinga papa. Ndeko nanga sala ka pa ya indien. Na gombe kuna ba toilette ezate. Indien sali kaka na ye to apesi Congolais kendo bwa kambo. Po toilette ezate. Bandeko nanga. Indien po na gombe ba toilette ezate. Indien alie na ye ba biloko baliaka asali kaka na ye apesi Congolais kendo bwa kambo. Na mboka na biso. Oyo Congo sala ngona indité mais ba indien baza capable de sala ngona Congo te na Congo. Oyo Libanais ko sala ngona Congo ko sala na Libate Libanais za capable de sala ngona Congo. Ba jeune il faut ici la ngone ezombo mboka. Tout ça eza ko résumer na eloko moko corruption. Ba autorité na bino baza corrompi. Nomination ya ministre kaka ya pamba okomona délégation ya ba Libanais ba ye. O biso toza délégation ba Libanais to epona ko soutenir yo al 1 million etikali. Et si loana ba Pakistanais ba ye biso toza délégation ba Pakistanais to 1 million. Bokomona makambo zo le kana Congo batona ba salaka bazo le sabiloko ese expira batekela ka bato biloko epola baza ko fabriquer biloko mama ba saucisson wana soki na ba papier. Okomona bakangi mutulobi azongi akozongi ko sala même bêtise. Mais biso toza ko promettre bino ba étranger. Po biso to fani na étranger hein. To yebi limite na biso na bamboka oyo. To yebi limite na biso hein. Mais bino boza sans limite na Congo. Boza sans limite. Un Libanais aza capable ya koyebisa Congolais ke biso nde ba kolomboka o biso ba to diriger yango. Un Libanais. Mais biso toza koyebisa bino makambo oyo to loba ngo kala na moni na Côte d'Ivoire bala musi yango. Biso toza ko promettre bino ba étranger. Bo continuer na corruption na bino, bo continuer na kosaka na ba Congolais, bo nyokoli peuple wana tamulai, mais les jours beaucoup mona bilongi na biso yé, eza bilongi ya éveil patriotique, eza Congolais a kobanga lisusu bino te parce que gouvernement na bino ya corruption biso to ko combattre yango to so senga bande ko na ngai o nyoso balingi ko adhérer na parti politique na biso parce que tozo kendo koma parti politique ya blague te. Bokotuna o bino boza na poto ka likambo ezate bo biso to botama na poto te. Hein? Neti ngana matela na aéroport Njili. Na kozongela pe na Njili. Yo soko yaki na nzela mai likambo ezate soki poza na makasi ya voyager te poza par ese italio. Biso to matela ki na Njili to kozonga na Njili. Après tango to kozonga ndenge to yaki te bandi ko ngai. To kozonga na puissance ya Nzambe boko comprendre yango ki bae. Donc, ba étranger tout. Mutu na mutu ko mitia na alima na molongo. Bino bo misana ko futa ba Congolais moye mitsoki nini to kolandela yango
koyeba salaire ba congolais eza combien oya mbolobi nini pona ndenge bato bakufi bambisi ekufi na Lubumbashi bafungoli ba rivière oyo eza na basala ba produit ebomi bambisi ebele. Non, Moboko Likambo commandé eso. En tout cas, merci, félicitations. Merci. Un message très fort, message très capital, message à Mawa, message à humiliation, message nous soraneni pour tous en peuple. Peuple congolais doit comprendre rien. Tina Siko. Ce qui peuple congolais a mis l'ingaka, ce qui va congolais balingaka Congo, donc tout comme la situation. Ce qui peuple congolais azalaki peuple normal Congo linde comme na chaos et comité ndenge biso to se soucier na Congo mais ba congolais ba na souci on a te bango ba congolais ba kanisi ke biso to bundaka dans les vides to bunda to yaki poto tika ba caméra to tika ba Jean-Pierre Bemba ba Mboso ba Bati Lukwebo ba Samba Lukondo ba jidi ba Serichi ndenge ba to bakasi biso to ba zoba bande kolanga souffrance ya peuple wana esclavage ya peuple wana liwa ya ba congolais Félix Tshilolo ba keza dernier parole Félix Tshilolo ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Tshilolo, il y a la guerre. Guerre les alliés. 100 millions de Congolais, bah comme des esclaves. Balinga même na Haïti, bazosi maminduki. Ba défendre les droits na bango. Baninga na Gaza, baninga na ba Syrie, baninga na ba Yemen, baninga na Madagascar, baninga na ba Yemen, baninga na ba Népal, baninga partout même en Ukraine, malgré baza soutenir na ba force autoyebi, baza kubundela mabele na bango. Mais peuple congolais a lâché tout. Peuple congolais a préféré Congo Kende. Atika la kosekaka na TikTok. Atika nena buzoba. Mais boye ba ngoke. O nyos. Abomi na épée. O to abomi na mensonge. O to abomi na manipulation. O to abomi na tribalisme. O lelo Congo eza ya kokabwana. Souffrance. Congo eza dirigé te. Congo eza dirigé te. Peuple ya Katanga na Chaba. Baza abandonné. Peuple ya Bakongo baza abandonné. Peuple ya Bandundu abandonné. Peuple ya Ozaï abandonné. Peuple ya Sud Kivu, Nord Kivu abandonné. Peuple ya Ozaïr abandonné. Pendant 30 ans, plus de 15 millions de morts. Un pays riche, un pays béni, mais dernier pays pauvre. Olanda Kiyomoko. Na mokili mobimba, Congo est comme pays pauvre. Mais Félix Tshilolo la zoya ba sommet pour ba récolter mbongo wana. Malgré azosala ba dépense ya ba milliards de dollars. Mais azoya ba français ba luka mbongo pour ba kolesa. Ba congolais boyebi peuple bande konabiso. 7 millions de Congolais. 7 millions de Congolais. Bala la Kalibanda tina lelo. 7 millions de Congolais. Baza réfugiés na Burundi, na Bogan, bato baboto la Congo. Mais diaspora Belgique, assembrouillé, diaspora France assembrouillé, il y a Grande-Bretagne, Kolobakou tout il y a Suisse, il y a Allemagne, il y a Luxembourg, Kolobakou tout ba mona na tout ba diaspora baza. Boy ba Luxembourg. Mais kuna de place qui ndoki elle. Ndoki ya ba Congolo baza kuna na Luxembourg. Oh, yo yebi awone. Ndeko na ngai. Kindokyo ya makasi. Mais il au moins na vervier combien? Bango pe kuna ba lebele na vervier kuna pe bakata ka suki te. Bango ba pumbuka ka so asimbi suki ba pumbuki. Ke bala mutu atika suki belé. Bande kona ngai 65 ans na moni Angola na leli Angola métro ekoti
tala aéroport Angola nateka Angola en face tala Sénégal même Brazzaville même Gabon tala péage ya Burkina Faso bandeko na ngai lelo Congo ezongi dernier pays pauvre likolo bato lokola bino conscient sorcier oui que moto aza inconscient aza sorcier. Oui, l'inconscient c'est presque la sorcière. C'est comme majorité à Congolais c'est 100%, 99,9 baza bandoki. Congolais zandoki, Congolais zamutema mabe. Congolais lokaka na moi na 6h, na 12h, na 18h, oya minuit nde kolobate bapumbuka bango nyonso. Congolais zandoki, Congolais zamutwa en mutema mabe. Congolais teki Congo, nana ndimaka te Congolais ko teka Congo, na ndimaki te Congolais ko abandonner mabele ya Congo, na ndimaki te Congolais ko tika ba Kagame ba Museveni ba Félix Tshisekedi ba sakara na Congo, bokeba na bino na biso. Biso toza les peuples mis en part. Toza les peuples mis en part, Marusi ba inde kombelengi. Lelo oyo Félix aloba ebele afinga Kagame afinga bananga ba M23 bazoba ba pate batumoko bolole botala ngai mbebo ye munene mutema tidikolo ngai Félix etilo nakolo kutana na ba Kagame wana to kutana neka na lola akena na do wo photo check azo ya wazo tambola azo kosa bandeko na beton liba etaki baza ba conscient mes frères et sœurs Congo za attribué mon côté mutu moka koza la jaloux contre baluba azati Congo eza ba congolais Congo eza ya twana 450 etini toza na 450 etini toza na 200 langues dialectes mais toza na 4 langues officielles oyo bapapa bamonaki batia Chiluba Kikongo l'état Lingala na Swahili yango 4 langues oyo o batielaki biso yango wana bino bapesi bino pouvoir sans pouvoir epaya kana bapesi bino pouvoir bosali badili mais bolakisi ke bino liboso tala bande bato bazovivre Équateur kola na ville mbandaka te kota na ba village kota na ba Katanga na ba village kota na ba Bandundu na ba village kota na ba Congo na ba village kota na Ozaï na ba village kota na Kindu Maniema na ba village peuple abandonné lelo Félix afinga Kagame aloba ebele aleleli Kagame bovani bino tout silence azobondela Kagame yaka toyokana yaka kaka mais l'équipe bandeko na ye azoloba bazolela na salle azolela bazolela na salle bazo ona nanga faible te mais baleki ke ndeko na bango abomi mboka bondeko na bango ateki mboka mais baza ko appuyer oyo eza koye ezangi kombo oyo koya alobi na NRT mais ezangi kombo mais bango bazoloba ke jusqu'à 2050 même 2060 pas de problème même 2100 ce que vous croire que majorité ya ba faux pasteur wana bango bandeko na yo wana bakalisi bana monopole te nzambe aza nzambe nzambe azali nzambe beton liba makambo bosali na Congo eza danger natikala komona na pays moko te bosala sécession tribalisme ya face à face bobomi mboka na nko eleki meme ntango baberge meme kanambe oyo tobengaki rwandais mboka ezalaki quand même bozomona tofinga toutiliza baarme nyonso mais Félix Tshisekedi bapesi ye na pete na limemia zwa aye kolakisaki Félix Tshisekedi alakisi ndenge bayibaka alakisi ndenge bino bobenga badétournement ya bafond mais Félix Tshisekedi alakisi ndenge aza moyibi ndenge baza miyibi aza koprotege bandeko ne tu ya miyibi atikala kokanga ta motu moko te mboka bayibaka bamilliard de dollars soki na bapays mosusu révolution ese esalema kala kima
na Congo to ba minorité moto moko o leki bato azate Félix Etsoula kenda na ba Londres lobiki ba nyamulengi ba congolais to pexi étranger ba vana na mboka na biso te ba belge mboko belgique pexi te ba marocain ba turki et pexi ba turki so ba koma ba gouverneur ba bukumesa et pexi sanitaire mais ce qu'on respecte la loi en boka ote mais kolobate que tous à 9 pays tous à 9 pays to kangami na 9 pays soki ya zo kote la bande kone ba Kagame na ba Museveni bongo ba Soudanais ba kolobani ba Centrafricain ba kolobani ba Brazzaville ba kolobani ba Burundi ba kolobani ba Angolais ba kolobani ba Zambie ba kolobani ndekolanga Félix Etsoula était un orgueilleux, l'homme le plus dangereux au monde. Pour na bolamu na ye, na famille na ye, na bana na ye, na entourage na ye, Kagame zwaka richesse. Nana pesa licence ya kozwa or na Congo. Mais bobosa na Kagame Félix ite. Bobosa na ngo commandé so. Oh Kagame. Fabrice Ntabosa. Fabrice. Oh Kagame. Ngapi na noto kota siko. Na zina no baote yo moto ebani wa makasi lukela biso ba partenaire ba so ba babilo nana ti Kagame ko sana izini ya all or nana pesa ki licence que Kagame a zoka compta zoka ba richesse mais c'est Félix Etsoula alandaki ndeko ya lobaka nini maîtrisable wana alobi eloko moko très important alobi boye bino boza kolobake bato baza ba traître baza ba ennemi ya mboka olingi mboka te ba traître mais alobi tokende siko na logique des choses tango Moïse Kabila ni ba Rwandais bayaki Moïse Kabila muto yaki na bango ti mais tango Moïse akufaki ba président ni bayaki ya Zimbabwe ya Angola ya Namibie bayaki po Moïse Kabila abisko tango papa ya Tshisekedi Félix akufi président ni ayaki Kagame Moïse ayaki na bango abalukelaki bango alingaki asala tout a récupérer mboka yo na maboko na bango mais tango akufi Kagame ayate parce que Kagame ayebaki ke Moïse Kabila za nationaliste azobundela mabele ata soki asalaki ba bêtise na yo na salaki yake boya na ba Rwandais mais tango ka fait Tshisekedi mayebembe ekiti oh Félix Beda la kisi bino ke ye a préféré na Kagame qui est le président Moussousou de l'Afrique de l'Australie. Donc, Félix a pesé très très. Bino bande ko biso ba katange o bobetela ka Félix maboko wa mitu esala kate. Parmi bato babomi Moïse Kabila, Kagame. Mais lelo boza ko betela muto azolia na Kagame, muto azo présenter Kagame place nyoso comme frère naye, bozo sepela naye, bozo lia bo betele maboko. Mais bozo ba teke Félix ana ko nini Kagame a contribué pour na liwa Moïse Kabila. Mais lelo komona ke bino ba katange, tala ndenge ba humilier bino ba katange bande ko na ngai. Tala koma ba bande ko na biso ya Kasai ya IDPS, ne ba osakana na bino. Ba botoli bino ba poste tout. Ba poste tout oya Katanga province ba botoli bino après ce que Félix aye kaka bino ba katange bokendo betela mabeko yango ndo ande konanga ba katange est-ce que ba génération ba katange tozo komona eza oya tango ba kyungo kumwanza tango biso tozaina ba katanga wana ou bien eza ba remplacer peuple ba changer peuple ba tia bato mosusu mutu bomesana kolia ba bukari wana ba fufu minene bomona kango lisusu te baye ko pesa bi katangia komi kolia mbwa comment beaucoup za la boye bandi ko nanga ba katange ba militaire katange baza kanga bino lokola ne bango mo ba okanga bino lokola nini soki nini tumbela ba okanga bino boye ba ocha bino ba prison ba généraux ba colonel ba officier katange ba ofandi na bino yo moto tikali ndeko nanga militaire katange il y a pas que des katange Équateur ne to tanga bango te ba bomi ba militaire Congo katangi nani équatorien na ninga blague terre ba silisi bango
Comme peut bato Équateur ngo bakoma pe ba zololo ba lobaka lisusu te bato tout bakanga monoko. Donc na Équateur mobimba parka bokecho muto aza muto Équateur alobaka. Tout le reste bakomi baba. Baza ko boma ba officier nini, même ba militaire à Équateur. Bozo tike la muto moteki pizza. Aza ko kanga bino, aza ko silisa bino. Bande ko na ye oyo to uti ko zaza musuna mona diaspora awa. Bakomi ba colonel kaka na 3 à 4 ans oyo et prévenir do basali. Babundaki wapi. Mais tala bino bande ko na biso ba to Équateur. Dépôt téléma qui sont colonel sans fonction. Ba futa ka jour ba lingi. Bande ko boko solo laté. Boko solo laté bande ko na ngai. Ba silisi bino ba militaire Équateur. Katanga nde ko lobate. Ba katanga peza ba silisi bino et pas Félix aza ko se venger. Bino bo comprendre te. Félix aza ko se venger contre les Katangais. Mais bozo comprendre te bande ko na biso ba militaire. Et le konini est empêché bo solo na Swahili bo s'organiser. Mutuana linga ko voyager pamba pamba. Bo ozo zelaka ba kangayo po benga bato ba droit de l'homme ba ya ko sala ko lobake batika yo. Bande ko na ngai ba militaire. Bamboka tu ya pembeni tala comment ba militaire ba vu ba décision bamboka ne koni ko avancer. Mais mutu moko za sans vision un traître. Bozo tike la ye abanda ko kanga et pourtant les premières personnes à ko kanga za ye parce que c'est un traître. Bande ko na ngai. Merci commandant Iso. Hein? Félix Aosaba ake ko bonde la Kagame lelopo Kagame azwa richesse ya Congo officiellement, gratuitement. Botu na pe Félix, bino bafana kuiti na ye. Lelo bakoro yo sali. Et pas ya Kagame toko gagner nini. Parce que Kagame azalaka na Congo pendant 30 ans. Na Museveni. Sikotambo Kagame a kozwa richesse à Congo, pour aluka pe, pour ye Félix aluka pe, il fait Kagame azwa richesse à Congo. Bande kunangai. Siko bazambe ba osani, ba Brazzaville ba osani, Angolais ba okota, ba Soudanais ba Centrafricain ba okota. Donc Félix akabi mabele, Félix akaba mabele, bande ko soki to telemeli ete, botika makamba kovana na bandako, soki toza unité, soki toza bloqué, soki to se décider te. Toti que la Félix Congo. Intérêt la biso pas Kagame Zanini. Ni nango esala que Kagame fasse la richesse à Congo na Museveni gratuitement. Ni nango bande kunangai ba Congolais ba gagnaka ni na Uganda, ba Congolais ba gagnaka ni na Rwanda pendant 30 ans aujourd'hui. Ba massacre il y a plus de 15 millions Kagame na Museveni bazana kati. Diaspora boko sosolate. Peuple nini bolole boy. Quel peuple? Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Ah peut to fini na biso mototé. Toujours bakabe réalité. Nini sali ke Félix Tirolo oya finga ki Kagame na ba stade na ba élection na lokuto abimisa ki ba machine. Démon, botala, moins de scarmouche, na kubeta e, akula la pondite, et l'okoni ne sali ke appelle ça e richesse à Congo, gratuitement, boye bisanga nanu ba Congolais, boye bisanga ata bolinga la bino Congo te, ata bolingi Congo kene nango, ata bo livrer la bino peuple a kufaka, boye bisanga e, et l'okoni ne sali, ya kutika Félix a sakana na Congo. Bakomi ba milliardaire bangotu. Judith on a touché à 500 000 $ par mois. Judith n'a pas eu mon amour sur ce toulouk. 500 000. Ba président ba parlement la Sénat 350 000, 350 000. Ba ministre wala ba zoka ba 150 000 $. Ba député la bino ba zoka ba 21 000 $.
bafutaka basenya te mbongo ekomaka na équateur te na kasa occidental te kasa oriental te mbongo etundaka kaka na bandako oyo mokolo shite ya pouvoir sa pouvoir félix ekolala na tuka bamilitaire oyo bakokota na bandako ya bato na bakobima na bamilliard de dollars bakobima na bamilliard de dollars félix toza zoba te moto moko aza jaloux no aza te félix etulolo biso tobotamaki baesclave na yo te tobotamaki tokodenonse yo ti na suka ti mokolo peuple oyo akoyoka tokokufa mpe te bobeta masasi bosala bolingi tokotika yo te félix etulolo ozali premier ennemi ya congo ozali traître ya congo oza grand traître bapesaki au pouvoir moko soki ozalaki ya mayele olinga korassembler tous les peuples osakisi bandeko nazwi eloko oyo boya totonga congo mais tozomona o ndenge oza kosenrichir na famille na yo na baentourage na yo biso totikela congo lese arme na biso eza vérité lese arme na biso eza vérité tozoloba bakongolais lokola boza complice ya koteka congo bokomona bolamu te partout bozali bakongolais congolais tout a contribué na occupation ya congo congolais tout a contribué na koexterminer peuple congolais congolais tout avandi na ndako ozali ennemi ya congo tous les congolais majorité nazotala bino boza bacomplice boteki indépendance bosi bofete indépendance grand pays boye autoroute eza te totikali komona autoroute te totikali komona national te na kati ya république na bino bozodefa baavion na éthiopie bozokende odefa baavion epai ya leke ya lorraine apia bino 5 avion mais dans l'état bambongo bozoyiba ba 500 millions ekosoma même 10 avions même 30 avions boza koyiba bamilliards de dollars pays botoroute ya te banzela eza te treke na ka direction okate omoni trone ekufaki oyo ekenai na leona mosusu ekoka kozwa bato ekufira te etikali kaka pays nini treke na ka nzela moko boyebisanga na pays nini treke na ka tout droit ka tout droit ka tout droit tout droit na kanai kaka etamboli ekufi bakongole koma bozososola te bazobuka bato bandako oui bozobuka bo batongi na balamu mais borambuse bato na nini bopesi bango nini tala niveau félix etulolo ye koboma congolais mais l'état ezalaki wana nde etekaki bamabele soki bomoniki batongi na balabala borambuse bato bambongo na bango bobi ndako no étage eza na valeur ya boye ndako eza na bokoya te koyebisa bato topesi bino 1 heure du temps lobi tokoka kobuka boye bobuki bokopeye cher ati bosali ya kobuka bandaka bato nga naza nango contre soki borambusaki bango bambongo na bango moto tu na kitambo bato banani batongaki mal placé alizwa ndako no ezokute 300 000 dollars 200 000 zwana topesi 150 000 lukoso okonofutela otonga kote mosusu ya bien place ya bien bopesa biso nzela mpo tosa bozobukaka kaka botongaka te bozobukaka botongaka te. Peuple congolais, nous sommes déterminés pour nous sauver Congo Nabiso. Mais Félix est sur notre émission. On s'est préparé. Les Congolais basé belé. Makambo yozo sala. Koukasate aux internels. Koukasate aux internels. Batubalekana bakufa. Lumumba kufa, Kasabubu kufa. Maréchal Mobutu akufa, Birindo akufa, Ngozi Karnibon akufa, Kibasa akufa, Papa Kitima akufa, Pinga Kasenda akufa, Bomboko akufa, Nendaka akufa, Moïse Tobe akufa, Ngozi Karnibon akufa, bato bakufa ebele babetaka pe batolo. Ba généraux bakufa, ba iluki ba mayele, ba bumba ba somao bato ndenge na ndenge bakufa. Babanaï ko respirer quand nèg biso tout ozo respirer moto aza gangi likola peuple congolais azate moto moko aza éternel azate il fait to bundisa Félix bande konanga to bundisa e diaspora Belgique ya France ya Suisse Allemagne botika makamba ba tribu ba collectivité ba village to sauver Congo to
tosepeli na mboka na biso te baéroport etongami te bozolia bato 55 obiki te bamoni ke pression esalemi nde bazongi na nsima me bakimi oyo babai batia $30 likolo peto Jacquemain Chabin mino ka esende mino esende Jacquemain Chabin mino no esende boyebisanga na pays nini diaspora futaka $55 na aéroport boyebisanga diaspora ata bowa banyama ata boza bolole ata bozo comprendre te koma bokoki komilinga te na mokolo moko bolingi mpe Congo botali mpe wi bandeko babundi ebele balobi baverité ebele botika toyoka baboketo ya bona bandeko bazolobaka verité ale tosangana non lelo tokolala na Belgique tobotola ambassade ya Belgique na ambassade ya France bobimi na France babimi 400 000 Belgique babimi 400 000 face tobi ambassade de tout ya Congo ezosalema na Union européenne ekosala te en tout cas non mais akokima na bato na bakokima tozebele tribu moko ekoki kodomine batribu te toza na 450 etini soki tribu moko elingi edomine bongo 449 etini ekotelema te toza na 200 langue dialecte soki langue moko elingi etelemela 199 langue dialecte tokotelema te yoke région moko tribu moko village moko eza likolo ya bakongolais te congolais tu aza fondateur ya mabele wana congolais tu aza patron ya Congo congolais tu ana droit ya kodefendre Congo na moment oyo bobima na babuzoba ya makamba bamiziki bamakambo ebele tobopekisi botino plaisir na mino te mais modele bozongi mais miziki ona ekufa na Congo tomoni koko ya kala oya bandai kobenda ba STK na Yati Milton Mbiriabel mama akala ase respectaka te mali clair yango wana te na mutakala nde toko mutakala no eza ya kala esala ebele ba votira ba Renault 4 na ba 818 bouti kuna na ba STK Congolais na besoin bolumbu na ote makamu toboya ka miziki na Europe ya mwana oyebo na bakisi na yo okeko somba robo yo ebani na se pasuki ti na tolo do oyebo écartement to la besoin écartement na ote bilebe to la besoin écartement na ote eza meturu eza mira makwanza eza misisa eza makabebele bomba yango sans valeur bato bayaki komona bolumbu na bino te bomoni bino ba mama makamoto zote ya bino ya kotikaka mabele libanda kolakisaka mipende moso aza ko se respecter mabele na ye eza pona mobali na ye bomelisi biso eza la période wana te eza safutu be avocat analala oh yo koma analala mezoka sana telema non Mbilabe, uza analala. Malala po, bonguni. Analala. Bon, nous tombons. Anatelema. Mais y'a moto lobi, Mbilabel, uza analala. Mais quand analala, comment yo maman mobimba bana bazara ni bele na salle pozo continuer ka écartement écartement oza na lala ya kala era tinate milinga volcan etombuki milinga bomanzoto na yo mali clair bomanzoto na yo lata bien na bato balinga ko mingi tango yako no lati lipaya na yo liputa no kitoko oyebisi ba mama na salle na ngi tozongi la mama puta la biso mais yo moko commission na 75 ans Lombo ebi yo Franco ebi yo
Wendo Kolosol yebi yo, Grand Calais ba yebi yo, Nico Kasa batakala pepe kala atika yo, Mandilo atika yo. Mais ondo zonge la batoko, uto bota malo te. Mama akala. Mama akala, yakala. Mais il y a quand même un bête qui kilelo, moi même pas danser, pas bini kilelo, il peut bini kilelo. Ndeko nanga tozana na tozali na éducation. Motokoya mama mbili ya ber Mali Claire akoke ko kulakisa bato kaleso akala, makamno so akala. Oui, on a qui a Ndeko nanga yozo mona ba film te. Ngana kota biloko la te na okika esalinga passe. Comment na niveau abo boyo yebile gezakeka sala mona kufa pongolo va kufa dans une abeti masikina kufa ba mama yenga lycée yenga ba kufa ba sebele ba kufa ya tikali mama oyo il faut l'exemple na nation congolaise. Est-ce que na netango atumbulu lokolo est-ce que lokolo na za sikube yakala mais acha ikola na lube est-ce Tuboite mututu atambolaka mikoso mipende est-ce mipende ya mbilebele za lelo makamba kala il faut se comporter lokola âge na yo et comment poudre ebele poudre yo Marie Claire tozo ba vidéo na kala tango bando bina est-ce chaka poudre Uchaka poudre te, ubando kanga basuki na luka se corriger. To pesi yo conseil na ba mamu batika ka mipende libanda na ba mamu batika ka tolo libanda boboti biso boboti bana 5 4 3 birutubo et pas la biso ba bantu moso asi aboti aza mama il faut se comporter konsekanayo il fait ça la personnalité tolo na yo il fait ebombana mopende na toza ba bantu yo bande kulanga imbilabele aiba keloko asali wana ezamira makwanza eza sans effort lokape mutute yo mona kindokino pumbuka nango mais bakote musu ba obambo mabanga mon bino bato bozo betsaka bango wana boy bisaka bango toi na guerre bitumbena les silité bitumana les silité bitumbe bani na makambebele bozongeli musique bozongeli bêtise makamba Congo bolingite bolingika makamba ya ba Jérémie ba Corinthien ba Hébreu Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob yebsanga est-ce que Jacob to la namla Abraham ba kundaye entre mabele à Palestine aibi Congo oh botika ba fana kuti ko évoquer bokoko ya yote motutu ezala chinois ezala japonais ezala race motutu aya na puissance nzambe to respecter mais modèle était boutique histoire à Congo bokomisi batu ba passer ngo musu otinanga vidéo passer moko alobi ke baye kotikelo mwana na ndoki ya mobali ya 17 ans tant batiki mwana na balami biloko balamba ya zongi passer à 17 ans pasteur akobo bibana mono à 17 ans donc misala na bango bayaki ka ba passer ba sataniste ba faux dieu ba faux pasteur biso to zwambo kawana to zwambo okomona to na guerre mboka de fait peuple azonga na spiritualité peuple fa fungula miso beaucoup te ba sokote moto David bongo et David yo so David bon zala David a Congo bunda tiro la za Goliath bobu ni sae boza ko soutenir mabe bobo bo défendre malamu boza ko soutenir mabe ba faux pasteur ba tribalisme ba faux pasteur ba faux dieu miyibi est-ce les dieux uniques les dieux invisibles ba sengi binombongo zamba sengi binombongo te ba congolais nzamba za esprit okomona batie bapanie bo dimi ya passer ya mwasi ya passer ndako tosomba bo commerce nzamba sengi moto mbongo te baninga basali tala baninga basali ba portable ovani na kindu na rosola na moto bino bo développer le koni bo mboke za développer la ba église na babar ba église
balabala moko di église moto to akomi pasteur moto tu musicien moto tu politicien moto akosabilanga aza te peshe eza te bato na bavillage batala longo te mbeli te mpo bakolokana balona manoko na bambala bokokima mbangu nayebisi bino bandeko na ngai botikala malamu na komba tata nzambe apesi bino tumbote tokutana lelo na komanda eso awa na lost nayaki kokumona komanda eso mais tolobi te tosala video moko mpo toyebisa bino ke toza deja na nzela tokosede pere moko te moto akobangisa biso aza te nga botama na Congo etake leader natambolaka leader je m'appelle Boketu Premier nasala sundama obina te etutana obina te lengalenga obina te malu aluki makambo obina te bakepo to bakwela desert obina te position de tir obina te bokanga mbanga seve eza molai kanga mbanga tokutana no na Kisasa bokokima mbangu merci na bino nyonso boye botali biso tokutani bino kaka lobi na Bokoto TV. Merci mingi bande botu bokoti, merci mingi na Georges Maïfouila, merci mingi na Cécile Abimana, merci en tout cas. Merci mingi na Ladri Sarkozy, je pense que c'est un petit nabi sur Bilamba si je me trompe pas na habité sur lié. Merci mingi na JBS, merci MJBS. Merci mingi na FM Les Sages, merci mingi na Mandekotu Bokoti. FM Holanda yo yambo Jenny Fabala. Tolobika vérité Fabala. Jenny Lembingazor Mousabou, merci en tout cas. Zamba Pambola Bino. Je pense que na mon épée à Marius Bainde, le sac. Ouais, comme elle est Marius Bainde, merci mingi. Maserati Mamaki Pavita, topé son mote. Maître Evariste Ochudi. Ouais, Maître Evariste Ochudi, merci beaucoup. Merci mingi maître. Topé si joyeux anniversaire à maman Déboulonné à Déboulonné TV. Merci à maman Outou Balanarabiso, maman Outou Bayokarabiso, Kalamingi te sorti à Mounene Kozala na poto na Belgique, Sala Mounene, t-shirt kobima ba chemise, ba drapeau peuple mokonzi po to laksa batoke. Toza to no planter yango Congo mobimba grand parti politique numéro 1 à Congo soko za na tembo kokutana na moto kokutana na fe bobo sana tembe album na bino pe retour avec force Boketu ya mazobi sabanze munai na girio ko sala obundela mboko vandi 27 ans exil o sali banzembo bo nga soba banzembo pa batute na mutu na intellectuel intellectuel ezate motolo baka français na anglais bokeba mukolo avani na mona muka termina na lekero maele album ko me papa Evariste na passion bonne. Merci mingi Kasai Serge, merci mingi na en tout cas bandeko, merci mingi na Gola Nostra, merci Francis Sadiki, merci en tout cas, merci mingi Kevin Niati, merci. Merci Mingina, du papa Jean-Luc Kenge. Ouais, Jean-Luc Kenge, merci. Mbote pe da mama uni chez Banze na lost bandeka no se ali. Taba ezali, mam no se ezali donc biloko nyonso ezali hein. Pour na bandeko to bofanda ba kote oyo lingi oliam bangu biloko ya bien. Oye osomba bazote tout ezali mate soloso tabangulu banini. En tout cas, boya nano bomeka beaucoup moins de différence ezali surtout ya loboko ya mama yoni chevanze tabande blaguete. Merci mingi. Merci tukutani lobby na Bokoto TV na 21h30. Comme pembe. Oh, Zoangote.